Okamwe. Olela luvaminaka. Okamwe. Nzamba ana bomo. Yo musala nzamba. Numéro na téléphone est plus 243 90 81 32 534. Plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya pasteur Yemoko. Mutu nyonso akobenga soki akozala na ngolu basolola bakosolola naye soki akokosolola te akozwa ngai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup amis internautes. Je crois que toza awa na cadre ya émission na bino na chaîne moko o epesaka bino ba information fiable Bongania Média o eza chapeauté pe dirigé na Yemoko la carte qui gagne Dimitri Bongania Ballon d'Or. Toza précisément par rapport à actualité o eza dominé ya artiste et comédien Guy Mario le pasteur, artiste et comédien on sait un groupe Muyombe Gauche boyebi ke aza vraiment malade. Selon la rumeur, Etambolaki que pasteur Guy Mario a Koufi. Mais nous, étant association de presse en ligne du Congo à Pelko, tolobi que tous les journalistes d'investigation, tolobi que rumeur wana et les kakaka boete. On s'est dit aujourd'hui, tokita awa na résidence Oyo, pasteur Guy Mario à Vandaka. Tous précisément na commune ya Matete, na quartier des Bonhommes, na 16e rue place pasteur Guy Mario à Vandaka. Et vraiment pour nous avoir information très fiable na cadre kaka ya ko servir bino ya ko lakisa bino que biso toza ba pandi sango mo pandi sango atongaka info na ena rumeur te yango tolobaki toya. Merci na bao nyonso bo sepelaka kota la chaîne Bongania Média bao pena bozwa libaku te soki bozwi libaku bo hésiter te bo s'abonner massivement. Et quant à moi, je vous laisse le temps de suivre comment ça va se passer. Pena suka Togozanga te ko ebisabino pe ko conclure nini leki na kati. On est là la presse congolaise, on est là avec l'un des artistes et comédiens Kalouji fait partie avec nous. Restez branchés, suivez d'un moment à l'autre tokutana. Nteke. Chers amis, je crois que nous sommes là au nom de l'association de presse en ligne du Congo, Appelco en sigle. J'aimerais bien être bilingue pour permettre meilleure audition na bandeko partout bazolanda biso to ali ba panzi sango. Moi c'est Junior Moyoabo, naza président ya Appelco. Boyebi ke ba rumeur etambolaki par rapport ya partenaire na biso parce que ba artiste c'est baza ba partenaire na biso ba journaliste. Pasteur Guy Mario, oaza moko ya artiste et comédien na groupe ya président Muyombe Gauche. Pasteur Guy Mario ezwaki motango molaya azomona lisusu te na scène nde tosalaki ba investigation ba enquête na biso toye koyeba ke azobela à travers moi sinae oaza awa mama Lili nde tolobi tokita po ebele pe bapanzaki sango na banzela ya réseaux sociaux kolobate pasteur aza esu na bomo ete. Pourquoi bapanzaki sango biso toza parmi batu oyo to bandi na banda ki malade ngai na papa na ngai Chaka Kongo ya artiste à danger et puis na concert na ngai Niclette Lelo ya antenne A tozalaki na papa na hôpital ya nani ya mama Olive Lembe. Je crois que maman azoi pe soin na azoi ki responsabilité ya kosunga papa. Après kuna par rapport ya maladie oyo esengela ki azala hospitalisé kuna ba wabi ba traitaki nde ba senga e papa zonga na ndako. Nde toye awa pour mettre fin na ba rumeur nyonso ezotamo na ba réseaux sociaux ke artiste akufi taza na bomoy. Mais biso pe deuxième point ezali SOS to sunga pasteur Guy Mario. Tozelakate
soki moto akufi ndeto ye na ba titre postime. Là directement nazo lancer message et pas ba autorité na biso ya mboka. Pasteur Guy Mario aza artiste. Boyebi ke na ba mboka mususu la culture élève une nation. Ba mboka lo roi ba Nigeria, ba mboka lo roi ba Burkina Faso, ba mboka lo roi ba Côte d'Ivoire, ba mboka belé oyo ya ba africain. O que culture na bango kaka mingi mingi na domaine ya cinéma pe théâtre et kolisi mboka. Toza ko benga papa na biso Gentini Ngobila Mbaka, aza le premier citoyen de la ville. Papa artiste Guy Mario yeyo. Aza n'importe qui taza reconnu na mboka na biso. Bosunga na ka oyaza, ezaka oya ba individuité. Ezaka oyo l'État congolais a en charge. Ministre de tutelle, ministre ya culture et des arts, excusez-moi parce que baza bato ya sika oyo to meseno na bakombo na bangote. Bosunga botala ka papa na biso Guy Mario. Na kozanga pété kobenga ministère ya affaires sociales. Social kayango oyo. Artiste et comédien Guy Mario. Et particulièrement ceux na kena ba fondation. Fondation Initiative Plus ya Mama Olive Lembe. Ma commune Nzambe Lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, Maman Olive Bandaki. Il faut encheminer et arriver jusqu'à la fin. Papa zoa santé. Maman Olive na ebi kozana voyage bisika nyos ozolanda biso. Nazo lancé message et pas na yo. Tu es une dame de cœur. Maman osali a mingi pas artiste et comédien peu ozo sala. Maman une fois de plus talaka ya papa na biso Guy Mario kozala malamu ba mona peke ba œuvre Initiative Plus na santé ya papa Guy Mario. To sengi pe fondation ya la première dame Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Fondation Denise, Maman Denise Esiko Zali, talaka ya mwana oyoza mama ya bana ebele. Ka ya papa na biso Guy Mario. Vraiment ils ont nécessité au mettre main dans la pâte. Tous en a besoin tout le monde a peine à baetando que non. Maman Denise aye awa, aye kota la papa Guy Mario nandaku. Maman Denise a eu prise en charge ya papa na biso Guy Mario. Toke plus loin pour na ko benga même. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre que je connais bien, Sama Lukonde. Premier ministre, Oyaza Moanayo. Et que ça la biso bien. Tout le monde appelle que Premier ministre, Ayambi, moi si à Guy Mario. Premier ministre a se déplacé à Yeti Kolande la Kaya Papa Nabiso Guy Mario. Naké encore plus loin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. À tout seigneur, à tout honneur, Papa Yabane Belé, homme de la culture, passionné de la culture. Kaya Moana Yomoko Yeyo, Guy Mario. Et ça, Kaya ba individualité, parce que biso tozoya kawa, to yebi comment papa zo souffrir. Papa même poilia, bazo zo serenga munene nde ba opompe poto na munoko. Ça fait trop mal. Malamu tozanga me muto za nzoto kolongono. Son Excellence, Talaka Guy Mario. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Par là, à tout seigneur, à tout honneur, je vais commencer par son père spirituel, l'évangéliste international Claude Kabundi Walesa, Mwambi Wanzam, et aussi Mwaneba. Bibi Kengela Bimpa, ou Loaku Tangila Mwaneba. C'est bien bon, tu fais trop. Tu oses témoignage et pas Maman Lili. Tu envoies aussi de l'argent. Mais ça la bien, mon honneur, wana, évangéliste Claude Kabundi Walesa s'est déplacé à Etinandaku, Kota la Mouanae. Papa te ebi oza papa social, oza mutaba action, oza mutamote mamawa. Moi personnellement je te connais bien. Papa, oza ki na voyage ozala kité. Oti Kasai, na moni même ba vidéo na YouTube, na à travers ndeko na biso Gédéon chargé communication. Papa Walesa, Pasteur Guy Mario azobela. Yaka na ndako. Batu nyonso bazo senga bana besoin ba mon assistance na yo physique oyeti na ndako yo tala mwana yo osali ba déclaration et ça la bien makasi basal na nzambe nyonso ya Congo bola kisa bolingo. Il y a de certaines choses beauté ya kabiso Saint-Esprit na Saint-Esprit nous avons les fruits de l'esprit ba fruits de l'esprit toye barango teka na munoko boye muto azana fruits de l'esprit non. Likamwe comme la onde toyeba ke muto azana douceur, muto azana maîtrise de soi. Tant yango yo bolingo. Basal na nzambe, ba prophète, ba apôtre, ba évangéliste, ba pasteur,
ne fût-ce que $50, $100, $200. Oyo sali ba déclaration prophétique, oye au bondeli, au tiki pa enveloppe. Et ça la biso bien makasi. Et ça la vraiment bien makasi. Maman Lili, na ebi ke esi na lobby moi trop. Mais quand même ba tupe ba na besoin ba yo kamungongo na yo o se présenter ndenge nini papa za ko évoluer. Comme on a maman Lili, Nazara moi c'est pasteur. Papa comment il fait c'est pour ndenge lel binase azasi mani ne faisant ma kota minene. Bosso na eza ma kota minene. Bino bomoni ba geste kana maboko. Azo baluka te nini te. Ezosenga fo balandela ye soki bato nzamba kosimba mitema bato basepeli ke babimisi ata libanda mboka po atelema noki nzambe kaka moto asimba mitema bato po esenga fo bakine naza vraiment na mingi oloba foma te. Je crois que bomoni bino moko maman Lili aza très émotionné. D'ailleurs, Asenga Kinga déjà qui a lobaté. Mais biso tozaba en Nzambe. Je crois que le Congo est un pays laïque. Sur ce, je vais nous demander tokanga misu to bondela pour na papa na biso. Parce que ba grâce est à cas différente. Peut-être ndeko moko aza na grâce pe ya guérison, musu so na grâce à boye donc tokangi misu. Ndeko moko aza nimé na esprit atinda tanzembu moko ya adoration. Comme ça on va prier. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Oh, élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Topé Sinzambe, merci. Makome Lobi, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que tout kuta les sous katina oesika na yango esike zwami yo bondela eleve nzambe na bakombo nyonso okoki kobenga e to bondela na kombo na Yesu Christ. Seigneur Dieu de gloire, papa na Yesu. Seigneur Topé Sio, merci Zambalola, le créateur des cieux et la terre. Yahweh, aux âmes maîtres et à temps et à circonstances. Merci pour un moment précieux. Merci parce que vous permettez ma tambe na biso etsa makati na oesika. Zambalola tika ete kombone kumama. Zambalola tika ete kombona esanjolama. Zambalola tika ete kombona ezala souverainement élevé likona bakombo nyonso. Papa moko te azala lokola yo. Moko te asalaka lokola yo. Moko te akokisa nyonso nekulusu lokola yo papa. Oganga nekulusu loba ete tout est accompli papa. Tout est accompli, c'est-à-dire au même fardeau nabiso. Tout est accompli, c'est-à-dire au même bokono nabiso. Tout est accompli, c'est-à-dire que l'on jipa biso na makila na yo. Kumama na yo mo santi na Israël. Oui, bien aimé, j'aimerais encore que tu côtes en possession. Bibelobi était. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, rien ne pourra nous nuire. Amen. Bien, mais je mérite que ça la déclaration prophétique. Puissance nyonso ya kufa, nyonso ya maladie, to ana posa tout temps à comboter. Zamba ebi maladie nini o eza ko ronger santé à papa na biso. Tozo kende ko telemelango, ko benga nango mosika pe to tindango retour à l'expéditeur na kombo na Yesu to bondeli. Seigneur de gloire na kombo na Yesu Christ. Zamba bato manzamba basa Zambo akokisa nyonso nekulusu papa tozozwa bokonzi likona puissance nyonso ya satana puissance nyonso diabolique nyonso ya réclamation nyonso ya kufa papa oh nyonso papa eza kobundisa papa na biso ki Mario Seigneur même na kombo na Yesu Christ oyo atanga
tolingaka o se souvenir na ye mon Dieu. Yahweh tozo telemela yango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant tozo bengana nyosa kufa. Yahweh malade ekende retour à l'expéditeur, malade ekende retour à l'expéditeur. Yozanzambe Seigneur, Yozanzambe mon sang pour Israël. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tout sopa makila na Yesu. Belobi, c'est par sa meurtrissure que nous sommes sauvés. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. J'aimerais que tout sopa makila na Yesu à la protection à papa na biso. Makila na ye et kotisaye na carré. Oyo toute personne mal intentionnée à mon aïta mon aka makila na Yesu. Bien-aimé, kende koebi sanzambe loba. Si c'est à cause ya péché à bapara na ye, si c'est à cause à tambola ki mabe, zamba sala engolu, to bondeli na kombo na Yesu Christ. Seigneur de gloire, tozo sopa makila na yo. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a coulé sur la croix, papa. Makila na yo sopa na ndaku oyo. Makila na yo sopa na bomo ya papa na biso. Le pasteur Guimario, papa. Souviens-toi de ton serviteur, papa. Na sopi makila na yo na vie à moi sinaye. Na sopi makila na yo na vie à ba na ye. Na sopi makila na yo na vie à papa Guimario, Seigneur. Afin que Yahweh makila na yo ebomba bango, et purifier, et l'ongola nyonsi ya péché, et l'ongola nyonsi ya négativité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aux Nzambe, Zamba lola Nzambe na Israël, Zamba bantoma Nzamba basakoli. Oui, bien-aimé, topé sans Nzambe, merci parce que ma comé lobby. Tout ce que vous demanderez à mon nom et à priant, croyez que vous les avez déjà réussi et vous les verrez s'accomplir. Topé Sanzambe, merci parce qu'il a agi. Moi, je crois. Tobonde la combo na Jésus Christ. Seigneur, Topé merci El Shaddai. Topé merci El Jibor. Topé merci le sauveur de l'humanité. Topé merci le Dieu des guérisons. Topé merci au sang pour Israël, mon Dieu. Na oignon so sali papa. Na vie à papa na biso Seigneur. Tu t'es nourri par nos actions de grâce. Zambalo la mimoni sama. Zambalo la saladi kamwa. Zambalo la agi comme jamais auparavant. Merci moninga malam. Merci les patans en kembo. Merci Senda Wamutu. Merci Lubwe Wala Bikondo. Merci Chama Kandawan. Merci Moussa Swame Kamankama. Zambi wako emena. Zambi wako izanenda maluonso. Zambi wako sengele la papa. Vidi mukulusiwe wansambi Seigneur de gloire. Colonna Pessio, merci. Seigneur, te Pessio, merci, El Shaddai, le créateur des cieux et la terre, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout le lieu où foulera vos pieds, ce lieu sera béni. Amen. Seigneur, katina kondima, na ebi ete lokola matambe na biso enyati sami katina o esika esiko epambolami. Nazana kondima ete guérison eza certes. Na bomo ya papa na biso Yahweh Nzambe nazo se souvenir na makomi na yo oyebisi satana koloba ete sakana na nzoto ya Job kasi kosimba molimo te. Et moi je crois que kolo Yahweh bazo sakana kana poso kasi molimo eza réservé na yo. Seigneur, tika ete présence na biso, grâce na Nzambe sera bondé na santé ya papa, grâce na Nzambe na santé ya mwasi na ye, grâce na Nzambe na santé ya bana na ye mo santu na Israël. Zambalo lankolo Nzambe tozane eloko akopesa yo te lokola Pierre na Jean baloba qui nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons c'est le vainqueur de Golgotha. Ce que nous avons c'est l'homme de Galilée. Ce que nous avons c'est le ressuscité de la 3e jour. Ce que nous avons c'est l'homme de 33 ans. Kolonde to ekotike la papa Guimario. Yahweh azala rétabli, Yahweh azala réhabilité. Yahweh Nzambe azonge la musala na yo papa. Na ebi ete maladi oyo ezakaka po kombo na Yesu ekumisama. Seigneur, tozana besoin te muto se glorifier na maladi oyo. Muto lobake soki Guimario abiki eza pona nga. Yahweh biso tosali yango pona yo te. Biso tosali yango pona moto te. Tosali yango pona président te ba roi te. Mais tosali yango pona Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Nzambe pambola kozonga na biso makila na yebomba biso nyonso ya accident nyonso ya bitumba ezala ni le sans effet na kombo na Yesu. Yahweh Nzambe, souviens-toi de nous atana auto sali à travers mosal na yo makome lobi ete
l'onction se communique. Le fer aiguise le fer. Yahweh tika ete onction ya moko na moko et produire guérison na vie à papa au nom de Jésus. Amen. Seigneur de gloire, tolingi ete Yahweh ba témoignage. Parce que comme maman était, tu t'es nourri par nos actions de grâce. Yahweh, Mama Lilia Tatola, ete toleka ki na nzambe, totika ki nzambe awa. Eke to telemisa ki nzambe awa. Bakonza mboka baya. Bakonza mboka baya. Bakonza mboka batatola. Yahweh nzambe ata message ekoti na bandako na bango te komisela bango na bapongi. Ba mona gimario na bapongi na bango. Basal na nzambe bo mona gimario na bapongi na bino. Nzambe impose bango ba ya awa na kombo na Yesu Christ. Papa, ngana pesio merci pour être aux ensemble. Au nom de Jésus-Christ lobi. Amen. Amen. Bon, je crois qu'on a prié. Tozong Samiko pas maman Lili appelle sa numéro né à téléphone. Motonio so azana besoin de contribution. A benga na canal ya maman Lili. Maman Lili azana WhatsApp té. Les appels nazo lancé. Une façon ya ko contribuer au koloba pe ke na ana $100 na ana $200. Parce que bande comme ça libanda bazolo ba metto luka mama moi si na e na WhatsApp azoza na ngote. E nga nazo senga. Bosunga mama Lili. Tinda tambongo, o tinda tamuto lobi ke bon, kendo tike la mwasi ya Guimard au téléphone oyo. Ya WhatsApp peut permettre to zwaka et to sola kanae. Tu dis que papa Guimard a sali ya mingi na théâtre na biso. Mais moi je vous dis que Nzamba a essayé à se glorifier na santé nae. Donc ko hésiter te maman Lili pesa numéro no ya téléphone. Numéro na téléphone est plus 243 90 81 32 534 plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya pasteur Yemoko. Mutu nyonso akobenga soki akozala na ngolu basolola bakosolola na ye soki akokosolola te akozwa ngai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ça n'est fini pour aujourd'hui. Nzamba lola asimba mitema ya bato nyonso ba mourir à théâtre, ba mourir à comédie na biso, ba mourir à cinéma na biso. Vraiment bo hésiter te to sungande ko na $100 na yo, $500 na yo, $1000, $2000, $3000 prise en charge. Papa na biso abima libanda et sala nzamba lola kozanga te ko pambola. Pasta o kokoloba Junior, moi na yo Junior. O kokoloba Junior. Oui, pasteur. Oui, okoliba. Oui. Vous avez un message ni pour na bateau balingaka pasteur Guimard. Na eta o izaba ko ekosunga yo bana besoin ba yoka yo. Okamwe. Olela luva minaka. Okamwe. Nzamba ana bomo yo musala na nzamba. Merci beaucoup mesdames et messieurs, chers amis internautes, je crois que Bomoni, on a essayé de faire parler Papa Nabiso Guimard Yomé à Zokokate parce que il est vraiment abattu. Pour la confirmation, pasteur Guimard est bel et bien vivant. Contrairement à tous ces rumeurs au Etambola qui na réseaux sociaux, na osenga na bande kona biso mususu bozo benga ngai pour oya awa. Ceux qui totindio awa, on n'a pas besoin de titre o ekomi mabatu na ba conflit. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de titre moko ya courtoisie, ba titre moko conformément ya santé ka ya papa. On a besoin de tout citoyen, tout indexé mutu moko boye que yende mutu asali ebo. La personne qui connaît tout, la personne qui détient tout, la personne qui contrôle tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Bible lobby à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc biso tozawana zambalola apambola bino. Oyo pa moni ana moi 10 francs na ye akoki ko lobake bon na pesi papa ta 10 francs na ngangoyo. Nzamba lola ozanga te ko pambola ye.
Tous les gens qui nous voient, continuez toujours à soutenir papa. Continuez toujours, ne laissez pas. Vous êtes... Lui, si vous aimez son théâtre, continuez toujours à le soutenir. Il est votre papa. Ne le laissez pas tomber, ne le laissez pas tomber. Et tant que moi, son fils, je vous dis, ne le laissez pas tomber. Envoyez-lui même un argent. Envoyez-lui même des argents. Si vous n'avez rien à envoyer, même 10 000 francs, même 10 000 $, envoyez-lui seulement par les traités. À l'hôpital, quand on va les traiter, on va demander aussi des argents. Envoyez-lui l'argent, ne le laissez pas comme ça. Merci. Merci beaucoup.